Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des Sarons. Depuis lobby babenginga chef na bangwa benginga chef na oyo ya pavio na alobi na kola kisalo ndeko na yo ndala muki bandala ni bandani kolela ole ya ogana samwela ngai ya lo wake osepela ngalo pangwe ya tiki bana na pasi bandeko balandi ya avis du public mbote na biso ya solo tozana pasi na motema ya ko présenter biso émission oyo pamba te tozali kolela artiste comédien oyo mundangandanga asepelisa biso asela biso ba œuvre belé. Je pense que bomonaki ba interview to salaki bomonaki ba reportage to sala na artiste oyo mundangandanga tiki biso na tongo ya lelo à partir ba 11h to awa na hôpital ya Kitambo sima ya kobela sima ya ba makambo oyo bomoni tozolela artiste comédien mundangandanga na obenga ba artiste mboka na biso quelques artistes bazawa na bengi Robert Kaskito. Voilà, Robert, bonjour. Ouais, bonjour. En tout cas, sango ya vie na biso mundangandanga et sali biso vraiment passi. Na eu appel na zaika na Kitambo parce que via azaki malade na hôpital à Kitambo. Directement na commune hôpital à Kitambo donc via azali sous-statiki biso donc et pesi biso vraiment passi makasi. Est-ce que via azali ko za soins appropriés na malade azaki nango? Bon, ndetinga vraiment et kamusinga na yebakité. Na okaka lisolo ba bisinga ki balaki vie na télé donc azana ba pota na makolo vraiment mais na yebike abana ko zo ba soin parce que ezaki sikate quoi ezaki moi message moi akala donc c'est que abana ko zo ba soin olobani ni pona bato balanda biso par rapport à liwa ya artiste comédien Mike Mundanganda donc bandeko pena oyo baza bandeko ya ba artiste o balingaka biso vraiment et puis si vraiment pas si moi makambo moi kala mingi quoi ya okufela sous artiste biso ba comédien. Mais les Kambongo zongeli sous biso lelo to peut être vient na biso mundangandanga vie Mike
En tout cas, bo benga benga, bo poussana, bo soutenir biso toujours. Tolela, tokabola mawe longo, na biso ba artiste comédien. Bon, merci beaucoup Robert. Et Azape moko a joué un rôle à commandant. Ça fait mal. Donc salinga pasi makasi, ve mundangandanga. To sala film moko ya Sarah Moussa. Vraiment to jouer ensemble quoi. Vie wana tango comme na moment ya rôle nanga ya soda. Mutu moko chrétien qui a bivé. Yo ça la place on a to petit Robert. Abi a rien à dire. Donc asa déjà na pouvoir wana rôle à soda ezaye. Et puis tango comme na moment interview ya ba journaliste ka sur place to tourner na chrétien ka vie sur place na bise vie marambo bo kokate pe mave marambo tika do niveau na comment nango do via ce qui a bi petit ko chrétien te yo e bibiso bemba nyoka esilaka somote. Donc na tika ne loko wana ndenge fa lo ba ke petit rôle à soda aux en adversaire te na pesi au pouvoir que son âme repose à paix to continuer ka musala oyo bino bolakisa biso. Donc to busala kaka. Merci vraiment. Merci beaucoup Robert et Robert Kaskito. Il y a solo tous on pas si à perdre artiste Mnene Mboka na biso artiste Mike Mndangandanga. Je pense que bomona qui va reportage tous ko sala bogo sazo illustrer biso yango en image bomona ndenge anyoka makina mbasu ça fait très mal. Merci na bande konyo so ba soutenaki artiste oyo pendant que malade. Nini oyo kolo mona ki katinanga oyo lingo bomelanga mbasu lokolo moko 3 pota lokolo mususo 3 pota nga mutu nazana ngana eloko moko te ya makasi ona koka solo pe mizali ça te mais commandant Mndangandanga artiste Mnene Mboka na biso exceptionnel. L'autre fois lorsqu'on était venu ici tu étais entre la vie et la mort. Moi je me disais est-ce que na simana biso papa azo continuer nazo menga ko benga prince na passe na mutema et ozo sa ndenge ni pour s'en sortir mbasu makonyo so mbale kuna 3 pota koto pota. Mais tu as maigri, tu as perdu au père de poignons sur Zakinango et je me demande soutien zo utawapi. Na sokoda to pe na bande ko artiste to pe ka libota ka rande zo bu. Bon, mukolo bino moyaki so botalaki ngana lisu ya molimo bonga bomona ke ezaki paf. Yango esengaki na kota na bozindo. Pour les lobes kutanga malobe bima boye na fanda pe boye oyo bomona papa maki boye bozomona ça va mukolo toyaki je me disais un moribond azaki vraiment et je n'arrivais pas à supporter voilà pourquoi na vito zonga su bunda na liwa ça bunda na liwa na omona na telema na za osibate dona na kokoloba te famille te et omona grande sœur nga landanga yeyo na bana nanga Cheko Matondo azawa tokozwa pe prince mwana ya commandant Mndangandanga Cheko Matondo bonjour pardon les kaboué mes condoléances. Merci. Sangwango ya liwa ya papa Mndangandanga ozwaki ngonde. Bon en tout cas na utuza na ndako sikoyo parce que na wana ko se préparer pour naya à tout moment na baga ke je suis peut-être le seul artiste comédien oyo naza attaché na famille puis vie Mndangandanga tournage né ya suka asali yango na groupe Yoka Son na groupe nanga Yoka Son depuis la sala groupe Yoka Son soki ba batala Yoka Son ba omona ki ve Mndangandanga zalaka et même à tout moment il y avait des courses à faire à tout moment ezaki na makambo oyo ezalaki Cheko yakato solo to bandeko solo ebele aussi naza en contact na famille na mama ani na prince ne bomoni wana donc le wa ya vie Mike tozo ko annoncer yango ke na ba obazelaki yango bayoka mayinga Mndangandanga commandant Mndangandanga akufa na lobika ka nzambe azo lokumu parce que yenda pesaka yepa botolaka matoke na ba fertilité ezate mais maintenant là ndeto na banaki ko lancer appel que ceux qui famille na malade ezalaki problème le sunge ezalaki te et maintenant que votre artiste yana ba tebele papa bienvenue maman Chantal Moleka babande ko benga ko tuna moi quelque chose tout qu'on sort banana takaza c'est le moment to lobika ke maintenant il faut ko kunda nzoto mowei mais à chaque moment na étape nyonso to koyeba ko pesa ka programme en tout cas programme ezawana ngai famille na prince tozana no wana penza oyo na programme makambo wana donc c'est choquant un monde théâtral en deuil et Congo pezali
Ouais, Vietchara Congo P. Azali, malgré un retard, mais il est là, ailleurs quand même, pour intervenir. Pour ceux qui Azalaki souvent des bonnes images, mais le gros la vieille main qui a Koufi, ça ne sert à rien à créer une polémique. Nzambe Azalokumu, il y a un autre lancé appel, il y a coupé sa moi numéro, il y a téléphone. Ceux qui bandent la presse a coupé ça. Ceux qui contribution et Gozalaka Ndenge Bosala qui Bobenga qui Matondo Malasa Joseph, Tcheko Nazali, na identité. Na 0900 360 287 0900 360 287, c'est-à-dire hésitation ezalate ceux qui au bengingai prince aroya kopesa numéro son cadet fils cadet na ye bo hésiter na binote nyonso ekokende toujours na kati ya famille pona kosala transparence na mameze pona makambo nyonso ele kamalamu. Donc vraiment bandeko nyonso bo soutenaki merci na bino. Baya fioti ngoma bandeko nyonso bandana takaza ba oyo nyonso bandeko tisi ko continuer ko soutenir Rabi Mavinga, merci à vous parce que Rabi émission liboso et salemaki ezaki ya Rabi qui est Yozali aussi artiste et comédien et Panzaka Sango, merci na presse nyonso, merci na équipe Bumba EHP Media, merci bien na bandeko ya bakisama parce que plus rien à faire. Tout ça là keto pesa honneur na ces grands hommes, ces grands artistes, ces comédiens, papa Mike Mundangandanga. Ce qui rôle ya soldat et zalaki na monde ya théâtre. Les seuls c'est papa Mike Mundangandanga. Obo ebaki na mayinga. Nazo ko lancer na groupe Salon, nazo lancer na groupe Nyonso. Mama Bomengo na groupe Horizon, nazo lancer appel que vraiment bon ça là quelque chose afin que papa a honneur. Ce qui a condamné la nécropole, peut que la mingi. Aussi, na bakonzi ya mboka, na gouverneur de la ville, ba o ba soutenir na biso surtout. Tozo senga vraiment maintenant appui na bino que papa Mike azo ba hommage, azo ba honneur oyo et sengela kinaye atako a commis le lomo wei. C'est vrai, papa Mike est décédé, il est parti, ça fait très mal. Et apparemment, c'est comme si les artistes et comédiens sont abandonnés, ils sont négligés. Ça fait très mal, on perd quelqu'un comme ça parce qu'il était malade, on pouvait lui soigner. Bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous avons fait l'essentiel de ce qu'on pouvait faire et nous rendons grâce à Dieu. Papa Mike Mundangandanga est parti, il est décédé aujourd'hui, aujourd'hui vendredi le 3 novembre 2017, papa Mike Mundangandanga est parti. Et là, vous voyez, c'est son fils cadet. Avec lui, on a réalisé certains reportages que vous avez suivis. On cherchait votre aide, on cherchait votre soutien. Et il est là, il va quand même parler. Et mes condoléances, mon frère. Merci, père. Papa Koufi na 11h. Et banda kindenge niti papa qui est na liwa. Likambo ya okamwa, lelo na tongo to lamuki bien, alamuki bien. Basengi biso babilo on na tongo comme d'habitude ndenge ala basala e pansement na tongo bapesa e traitement tongo basokola e nyonso na pesi to pesi azo seka so na koti mtu na kata fenêtre na tali azo seka bayo senga isusu potopoto na zu potopoto to koti si ameli voir même potopoto ba biso biso ku potopoto ngo leki kilo photo sala ngo ezala mo pete mo mai na zongi na ke vanda na onika ketch puna na bima mo libanda. Infirmier moi azele wana bengi ngai oyaka docteur aza besoin na bureau na ina kena kata bureau docteur bisingai na foot na ke futa mbo apeselinga bomo na scanner na ke futa mbongo mo kuna po bayana ma machine batala kati na ye onde azan bablo na kati nzoto na kati motema tokei na futi mbongo kuna bayana ba machine wana babimisi ye babiloko ebele na kati motema babi benfection nini baba ndeti baposo bapota bakrasha so muta zoki mo baposo eleke dans la zali et ça là siko ekangama na bakrasha bamakila babimisi yango ko babimisi yango akome aselinga subona ke na labo na ke futa mbongo ba yo sali contrôle makila ba eba sali contrôle makila apesinga résultat 37% makila za bien na bilaka na ba 100 et quelques reportage de ça notre makila komi bien akomi na bien azo seka koloba malgré koloba oloba te azo seka. Faut en même temps ça côté kuna tellement ba ola tsaye pampex ça qui sonne azui drana ya finiki ba l'équipe mo ba minutes ba yo benganga pour informer ngake papa na ngai akufi on lance appel na bandeko nyonso basungaki biso merci na bino bosalaki nyonso po papa na nga za l'envie nzambe ka ndem talingi te azala envie po bondela makasi pa nzamba pesa biso bana na yo to tikali makasi na bana na ya musala. Nzamba pesa biso makasi tokunda papa bien soki besoin quelque chose net boko aider par rapport à obstacle ndenge oleka
Bobo Santé pour aider biso na numéro au plus 243 89 380 63 24 plus 243 89 380 63 24 ou un numéro nanga mot privé au beta comme nanga non nanga eza Bilaka poste na Mainga prénom nanga Prince donc Bilaka Mainga Prince et là mo suna lobelo ko sanga pasi merci na ba comédien nyos ba la na mboko so bango basama bende nzamba amona biso likolo merci na ba obayaka na bosani te so na mina tanga ba kombo msu na obosana merci na ba oba assister biso banda papa bela na ti lelo akufi merci na bango ne ba assister biso mais nzamba batela bango ka nzamba pesa bango ba courage. Merci beaucoup Prince, beaucoup de courage. Nzambe azala tatana yo, Nzambe azala tatana biso. Tozolela vraiment liwa ya papa Mundangandanga Mike. Il est décédé, qu'allons-nous faire? Nazolo Bayango, papa Mundangandanga, asali ba œuvre belé, boeba qui commanda Mundangandanga. Ah, toi, na Libanda, il y a hôpital, il y a référence, oh, il y a Kintambo, Pambate, par rapport à l'ordre, il y a un médecin. Tokoyi ko filmer vraiment na kati kuna te. Je pense que bon monaki moi image muke o ndenge tozali ko lela na kati kuna bongo toko ba na reportage na biso. Voilà, tous un artiste comédienne Tendresse. Bonjour et mes condoléances. Bonjour, merci. Vous êtes parmi bato liboso ba komaki awa na hôpital ya Kitambo tangu papa Mndangandanga akufi. Okaisa ngonde. Aya sangwana na oke pasola nga motema na lengi na sela ta di tour aller retour akota na ndako. Potema nga na zape pembe na Kitambo pembe na hôpital na yaki rapide en tout cas tanto yaki ezaki vraiment scandale. Et ça te fait comment mon n'a pas Mndangandanga akufi boye, il était malade. Yo pe je sais batan il est que vous avez pendant de artiste moko na hôpital aux en choc on est dingue zalaga apparemment abandonné bazaki occupé était msala ngwa théâtre monté les annonces na tinate. Tout d'abord un théâtre za bolingoté franchement moni loi papa oyo esenga pasi na mimolo ko la loko ngai eko la pende ngai omoni on a besoin vérité tant que le loko ndimanga te que mona na muto normal ba vérité tant que to belisaka bandeko so commandé ba yaka 3 fois 4 fois ba yaka ba mikolo compter après ce muto ba yaka na bango te ba yaka to est-ce que mende akufi boy okomona muto wa otsakombo atali baya ala sakenda zakina souci na ye or que za bongo te les minutes océan zakuna na ndako pe aza convalescent malgré tous forcés mais na bato bayaka te parce que somme ta koufi ba misi force que c'est pas ça bon ça bien te alors que comme alingaki comme boy ba ça bon ba ko ça mais to lela nani ndeko na biso na honneur nyos to rendre ba hommage na ye tu vois alors que c'est pas bien boy to ça ka boyete il faut to ça la bon moko to ça na bolingo to moninga zo bela to sangana to ça la mobiliser pour ndeko abika pour le vieux ndanga ndanga kebo histoire ne sili ba lo belango lisusu te. Alors pourquoi pas tant avec na bomoi pour nous dire ça la LT parce que SOS bosali bo aider ndama ba aider mais na biso ba comédien na ba ko talibanda te na biso ba comédien to aider te pourquoi et ça moko que sauter ba comédien ba zebele ba bloko ba saka so ba ni na ba na ba ko so ba bloko na bango wana ngazo tango ba mona NTP MP so que loko ni so que MP so que loko ni na ngwana et non net et c'est ça loko te parce que muta association ba comédien papa basali eloko te parce que so basali ke loko penza mais ba ndeko bazaki na président Tcheko azaki na hôpital awa mais il allait dire ça ozomona basali eloko moko te ba ngande boye na matanga ba bien rayé to ko rapide to zo image ko bien rekomi to kende ko zo image nango parce que l'artiste comédien Mndangandanga est décédé vraiment ça fait très mal il est décédé il est parti comme ça fait un tas to méga au ça ba reportage to les lasika na Mndangandanga. Ah, papa. Vous devez jouer moi sur avec ta mobile. La ligne concentrée. La vie papa la vend du sago, papa la vend du sago, la go jouer chez la yo, Mundangandanga, yonde papa la ngai, yonde koka ngai, ba ku de dans la tête. Papa yonde koka ngai, ah, papa, dans la salika boye, Papa
basala théâtre mpona maiki basala eloko te etikalanga mosala oyo papa nasalaka mosala oyo mpona yo papa nde olakisa ngai papa nde bazobenganga kukudendo na bachaine nyonso eza mpona yo osaka te kosalinga boye mpona lini osaka te kosalinga boye mpona lini sembe. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, on est là, vous voyez, Corvia qui est en train de sortir avec le corps de l'artiste comédien Mundangandanga. Vous voyez comment les amis sont en train de pleurer. Ça fait très mal, on a perdu un artiste. Tolongwe awana hôpital ya Kitambo Bisika azalaki na malade sikoyo. Tozo kende na hôpital Mama Yemo. Vous voyez Tchaka Congo est là. Je ne sais pas koko so toko lobisa Tchaka Congo. Papa Tchaka Congo sikoyo tozo kende wapi? Bon, toke na moka Mama Yemo. Kuna eza plus sécurisant. Na kombo na ye to rendre hommage mais en tout cas vraiment que yomo bomoni que aucun artiste vraiment aucun artiste ça vraiment mawa mingi ata artiste moko te vraiment que bolingo ya soutien en tout cas vraiment que bino bomona en live mais ceux qui mbongo ya ba banga za la wate mais oyo ba mbango ebele mais bande ko surtout bazali bana mboka surtout ba oyo ba mukena likambango malgré artiste elle là ma fête ngoma merci merci en tout cas Mamado merci en tout cas vraiment que Dominique qui est moi na musaka te mona Londres en tout cas Sandra Bumba Mishono ka merci le programme tous là juste après donc non Mama Yemo à partir Mama Yemo vous suite voilà le corps ya artiste comédien Mdangandanga ezo kende Mama Yemo là bande ko na bazo le la gozo mona c'est la grande nga mwana liboso ina ngai yaya na ngai yaya ya Mdangandanga bomoni ba artiste baza kolela ba artiste tozolela ba congolais tozokanisa voilà tozolela artiste Mdangandanga oyake merci pas bandeko bazo soutenir merci pas ya Didier Masuki merci pas ya Pepe qui est là équipe à Makasi merci pas ya Fabrice Nteka Bogo Sanderson wana bozomona bandeko corps ya artiste Mundangandanga ya ngwana ekei bongo na morgue ya Mama Yemo tozo lela Mundangandanga oya tiki biso merci pa bino nyonso balandi ya avis du public et bolasima na émission ya sika merci pa na bino nyonso bolandi biso là je dis merci à Didier Masuki merci pa Pepe Kala pa Fabrice Nteka merci pa bandeko nyonso basungaki libota ya Mike Mundangandanga ye wana we ya tiki biso nzamba za lokumu pamba te nzambe mutapesa ki nzambe pe azui tokutani balasima numéro ya sika tokopesa bino ba programme ya ba obsèque na ye na ba numéro ya sika émission ko ya merci beaucoup. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, narcisse des